Mbote mingi bandi balandi manaka mabiso bolanda ka HP Media balandi ya Kumuntula nakalisi lo bobeti suli bakuli lamo ya kolanda manaka mabino elongo na Kumuntula lelo tokolobela bongo likama etali bongo mbotama ya baboti pe ya bilenge tomona ka ete bilenge mingi penza babosana mokolo ya mbotama ya baboti na bango yango lelo penza tokosola na bilenge tokotuna bango mbotama na bango pe ya baboti na bango tokotambola elongo na ye moko 36e chambre tata mandefu ebele bele mobala mwindu ndeko Dede Miongo ebongo tokokoba tola na muke ebongo tokokoba po tokotamwana ba jeune tola ya solo tokokoba na manaka na biso tomoni pe ndeko elengi mbote ndeko ro ebelema to ba kombo na o ouais kombo nanga Gucci Ekofo naza artiste comédien ya groupe à vie de loin ndeko Gucci Ekofo to eba yo osepelaka mbotama na mokolo nini ko l'anniversaire na ezaka date nini nga nasepelaka mbotama na ngai le 19 avril. Le 19 avril. Et bon, ça biso papa na afetaka mbotama mokolo nini papa na ngai afetaka mbotama na ye le 24 novembre. Ouais. Et bon, maman afetaka mbotama mokolo nini ye afetaka ngo le 15 juillet. Olobi papa afetaka mbotama mokolo nini le 24 novembre. Maman le 15 juillet. Ya solo bon siko pona bandeko mususu tan so abosana ba mbotama ya ba mama na bango to baboti na bango okolo babona. Non lo bapona nga eza vraiment erreur moko grave pour lelo parce que ba jeune mingi ba koti na ba distraction ya ba divers moko inutile. Lelo ba bosana ka ke non ke ba mbotama na bango to mbotama ya ba parents na bango ke mutako na niveau que oyeba te mbotama ya mama na ye eza vraiment passé vraiment ya solo moi mbote na bandeko misa to ba otala na ngamba mikili kuna eko sa malamu. Merci vraiment na sepeli une émission boye surtout ba émission ya boye il faut ezalaka pona kolamusa par rapport na ba jeune oyo lelo bazoye ba vraiment ba makambo te tom susu ba mbotama na bango to ba mbotama ya batata na bango vraiment mais je t'encourage vraiment merci félicitations pour na initiative na idée penda o mais pour na bambote vraiment surtout na bandeko bolanda ngai Gucci artiste donc matono même ya solo toko ko ba yakande ko mbote atoko ba kombo na o Distoni nani Distoni otanga gapi ngai natanga na ITP bu Distoni yo ofetaka mbotama na mkoloni date anniversaire no za mkoloni le 29 septembre 2001 le 29 septembre bongo mama na ofetaka mbotama mkoloni le 28 septembre. Bongo papa. Papa, le 10 novembre. Ya solo. Olobi maman fetaka mbula na date nini? Le 28 novembre. Et bongo papa? Le 27 décembre. O chaze zote. Na bosana. Bosana likambote. Pesa moi toli na bandeko ba bosana kata musu moko na bango mbota mato ya ba boti na bango. Toli ni okopesa bango. Bakangara malamu ka. Bakangara malamu. Solo mwa mbote na bandeko misato ba otalo na poto pesi na banani baninga na o. Na peska Distoni aussi yo geta pambi na masalanga jokata ku esili. Ya solo. Matono mi bandeko balandi to ko bana bino. Maître Vidir Pazawana maître Roy. Ya ozalo boko ngo ya. Mbote maître. Mbote Kumuntula. Bandeko ba otalo na ngamba mikili ba koyeba kombo na so se présenter yo moko. Kombo na nga ezali Roger Dimbele. Roger Dimbele yo fetaka mbula na mokono wa mbotama ezaka mokolo nini mokono nga mbotama ezaka le 1er janvier ndio sepelaka mbotama mokoni na sepelaka mbotama ebongo mama na fetaka mbotama mokoni mama na nga fetaka mbotama le 12 novembre ebongo papa na yo papa fetaka mbotama le 11 novembre ya solo balanda na mama lobi mama fetaka mbula ni mobuni ni mama fetaka mbula le 11 novembre o chanzete ebo papa bandeko bakola na bo papa ko mona bandeko na papa siko lobi afetaka mbula ni papa le 11 le 11 octobre ya sala ndeko na ibete o chanze mo moke likambote mo toli na bandeko bakotala biso babosa na tango mususu mukolo mbota ma baboti ko baboni mo conseil te na opesa bango conseil ya baza lokola biso tokoli me tobosana ka badati to botama te ce que bosani tuna tana ba parents na o ba ko répondre atondo mingi moi mbote bandeko misato ba otala na pesi bino nyoso mbote ya oyo kumu beka yaka ndeko nanga kumu ntula ndeko simbi makambo bale na commune ya Kalamu yeyo atondo mingi to ko bato bebe aboga moko bazawa
ndeko yaka ko ndeko bon ya solo to ba ndeko ba okima lisango bon ezaka bongo soki to sa mosala misuba yaka misuba ba kimaka ekozala penza malamu mingi ndeko mbote ndeko misuba kimi kuna tolobi ezalaka bongo misuba zo yaka misuba zo kima lisango ezaka bongo ezaka nango monduki te mais ekimisaka bato ebele na kati ndeko mbote ndeko boniko okay wapi boy okay wapi ndeko yako pesa tawa ndeko mibale mbote ba hotala oza malamu mingi yako pesa tawa mbote mbote kaka bati ba hotala wakuna sala mama opesi mbote na nani moi mbote na bati mibale opesi mbote na yemo ko fondé du pouvoir ya solo ndeko yo fetaka mbote mana mu koloni date anniversaire na wazaka mu koloni dans un bout de pouvoir date anniversaire na fetaka mu koloni biso tubote malelote abote malelote ya solo ndeko lobi abote malelote tozokoba pamba te émission na biso ezaka bongo biso tosaka live tokosekaka tosala yaka ndeko bandeko bakokima lisango ezali bina likambo mingi ndeko mbote aprese matondo mingi ezalaka kaka bongo lisango eza mondoki te kasi bandeko baye bakokima bakoyebela mbote kuna tolobi tokosala manaka na biso ezali mpenza live moto nyonso akolinga ye apesi mbotama na ye apesi ekozala mpenza malamu mingi mpo tokosepela elengo topusana na ndeko dede tomoni ndeko moko pazoya na mosika kuna tomoni ndeko moko ya mosika lelo totie kaka basi na biso awa ekozala malamu mingi ndeko mbote elenge bandeko awa bazokima lisango mpenza roi mondoki likambo ezali te papa mbote papa outi boy nauti kapela nde naenda ndako bandeko baotala tokoyeba kombo na papa kombo na ngai eteko angwalima nyonso ya yo nyonso ya ngai ya solo papa eteko angwalima yo ofetaka mbotama na mokoloni date nini osepelaka anniversaire na nasepelaka na date na ngai anniversaire ezali le 26 ya 6e mois ya solo 1980 ebongo mama na wa asepelaka mbotama na ye mokoloni date ya mama anniversaire ya mama na bino mais ngai ya mama na ngai ekimi ebongo ya papa asepelaka mbotama mokoloni papa na ngai azali mwana ya 48 asepelaka anniversaire ne date nini bon nakoki kobeta calcule te mpo kokóma mituni ebele ya solo bandeko bakotala mwa toli na baoyo babosana badate na bango anniversaire to ya baboti na bango tolini okopesa bango eloko oyo ngai nakoloba oyo ayebi date de naissance na ye te asala befort ya kokende koluka baparent yaka ndeko yaka topesa mwa mbote na bandeko mibale okeyo mpe bandeko bakokimba lisango kwa mondoki likambo te olobi bana oyo bayebi date de naissance te bazongo epa baboti nde bakolakisa bango ya solo moto nyonso azali capable ebongo baoyo mpe babosana ya baboti na bango oyo babosana ya baboti wezela koyo kofinga ngai te nafingi te papa eteko tofingaka te topesaka kaka toli olobi nini opesi bango toli nini napesi toli basalaka baeffort ya koyeba date ya moboti na yo ekozala mwa malamu kozala malamu mingi matondo mingi yaya mbote boni okoteka bandeko baotala otongo bakombono nani kombona ari ndeko yo ofetaka mbotama na mokolo jour anniversaire ezaka date nini le 25 le 25 nini le 25 janvier matondo mingi ebongo papa wa boti afetaka mbotama na ye mokolo nini wana nde nayebi te ntoa ebongo ya mama mpe nayebi te conseil nini okopesa bandeko mosusu babosani ntango mosusu bambula bambotama ya baboti na bango to ya bango moko toli nini okopesa bango bon wana basaka boye fo kozwa identité ya papa na ya mama nkomusu mpe koteya bango ndenge kozwa so identité ya anniversaire na bango ya solo mwa mbote na bandeko mibale misato baotala na poto soko oyebani na bango ekozala malamu mingi napesa bango mbote kaka pene ndenge moko abien kaka ya solo totombeli yo mokolo malamu matondo mingi tomoni ndeko akoteka akosala mosala tokoluka bandeko mosusu oyo tokomeka kosowa na bango mpo lisango eza mondoki te tomona bandeko baokima lisango kuna mama mbote mama ozokima lisango boyeboni yango mpe ata mbota maboko ti yakako mama na mbote ozokima likambo te ndeko mbote ndeko bazokima balobi awa ezali likambo bandeko akanisi lisango mondoki lisango eza mondoki te lisango eza nango kaka lisango mbote papa oke mosala papa papa toyeba kombono eza nani Monsieur Gaspard. Papa Gaspard, yo sepelaka mbotama na mokolo nini? Ngara na sepelaka mbotama nga le 3 mars. Ebongo ko kundole susu mbotama mama na sepelaka mokolo nini? Mama na ngai le 18 avril. Ebongo papa? Papa le 15 janvier. Olobi mama sepelaka mbotama mokolo nini? Le 18 avril. Ebongo papa?
le 15 janvier. Moi mbote na bandeko misato ba hotala ope na libanda mboka na poto oza malamu. Na pesi mbote mingi na sœur Théoline na poto na pesi mbote mingi na petite sœur Nathalie na pesi mbote mingi na nièce nanga Nadine. Moi toli na bandeko ba bosa na mukolo bango mbota mato ya baboti na bango toli nyoko pesa. Il faut ba eza référence, il faut ba référent na ba date de naissance on est ça la bien à venir. Mukolo malamu. Yaso loto bito ko bana bino pambate 36e chambre de Domiongo mandefu bele mobala mwindo a oseka yepese to balole lisango kuna ezali kambe alobika ka yako longolango po yaza mwana HP Media abunga kate ene to kokoba to tie to zoka bandeko mibale ndeko dede to zo bandeko mibale po to kene bena ko sema na libongo papa Mbote chef mokonzi Mbote ya solo mokonzi pe to moni kuna pesi biso Mbote ete soki to ngako bele mema pene dede to bele pene ya chefu ekozala mwa malamu mingi. Mokonzi Mbote koyeba kombo Joël. Andeko Joël yo sepelaka mbota mana mukoloni Le 17 mai. Le 17 mai. Et bon maman aboti asepelaka mbota ma mukoloni. Na yebite hein. Et bon papa. Papa kufa. Date na pas anniversaire obosani. Bandeko ba kotala mo mbota na bandeko misato minei ba kotala na mpoto ekozala malamu. Na pese simbo de pa Esther Moni, na pese simbo de pa Dasha, na pese simbo de pa Reti Moni. Matondo mingi toko koba mbote mingi yaya abobo bandeko ba otala na poto ba ba kombo na onani comme la ezali ogi comme ezali mumbamba président ya super muchankoto ya banda ya super muchankoto de kutu ya bana kutu nazali na kati ya yolo na journaliste na ngai ntula osala émission na ye on a sepa tien sa poto ya mboto ko mala tongo ba papa yo sepelaka mbota mana mu koloni sepelaka mbota na date ya janvier pour na botamaki na janvier na botamaka le 15 janvier ndo sepelaka mbota le 15 janvier et bongo maman aboti sepelaka mbota mu koloni maman ya botinga asepelaka na date oyo babotaka na date oyo babotaka oyo babotaka na date nini ezalaka le 15 décembre le 15 décembre bongo papa babotamaka le 15 ya mois de mai ya mai obi mama date nini le 15 décembre papa le 15 mai moi toli na bandeko mosusu abosana bambotama baboti to ya bango moko moi toli okopesa toli na bango fo bayebaka parce que ezala lokola papa soki aboti il faut koyeba date ya mama date ya papa soki oyebi te nayebi te soki oza mwana ya nano mpe oza ndenge nini nayebi te baparent na il faut oyeba date baparent na yo de naissance baparent na yo ya solo loko to osuka na yo mwa mbote na bandeko misato na kisakata ekosala bango mpe malamba otala na mpoto ya mwa liloba na kisakata ava ngampa vie jodel ngantunde mbote ngantu rogi bina ngantu ve président Ngara bien monsieur Muchankoto nguyene ba tu bien ya mambote ojune le c'est bien be kutunya ma pe pe Kinshasa ya solo matondo mingi ndiko balandi manaka mabino ya HP Media yo kama me pakumuntu la nenge to bete super malonga yo misaka fufute mwa moke fufu esili leo to komi na suka manaka na biso na kobosa te ko pesa botondi mingi na mama GH kuna na Londres ko tala biso na papa na pesi bino mbote kuna na bosa nete mobali ya mpembe akenda mpoto na tongo ya mbososo lo bakokoko nani wana Yannick Ntula ya mbote siko zwami yango wana na bosa nete mama sociale ekabaka baloboko petelo kwa malemba bambuza nani wana mama Thérèse Fondation Lisungi Thérèse Lisungi mama Fondation Thérèse Lisungi kuna to pepio mbote na Suède esiko zolanda biso Fondation Thérèse Lisungi mbote na wapenza yango wana mama na kalise bandeko nyonso asepe na biso olingi obenga biso na lokolo ya mondele olibungu tulu tukumwambe na moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntukumba na moko tingeli lobaka bongo 081 0019 921 kasi kumuntu la mosenzi mboka tie yangu ya mbala o nzambe atombola tulobaka lokota libungu tulu tukumwambe na moko libungu tulu Jomi na libwa kama libwa na tukumbe na moko 081 0019 921 to pesi matondo mingi na moko 36e chambre mobali ya mwindo tata mandefu bele ye wana nani dede miongo na simabili lingi kuna to pepi ombote peto sengi ka tolina bandeko nyonso to bosa na kamokolo na biso mbota mate to bosa na kapea baboti na biso te ekozala malamu yo pokola na biso na mpoto bisika nyonso olingi po benga biso pesa biso mokono na mbotama to ya baboti na yo benga biso na nzela ya singa na biso zai na se na kanisi makambo ekosuka wate boza wapi biso ye bozipa mabulu ya mike ebimisaka mayanga bamakoko po kumutula mokonza bamboto mokonza bampoka ye moko asi azongi bozipa mabulu ndenge tulobaka kaka mokila ngombe na mokongo azoba piaka